Bonjour papa chauffeur. Bonjour madame. Biso tozali ba OPJ ya unité spéciale pour la protection de l'environnement. Oyebi pona ni to télémission awa. Osali obwaki mulangi. Kuna to lokote yango. Ndeko chauffeur. Osilisi komela mai obwaki. Ezali mbeba. Mbeba wana eza repris na kati ya EDI 003 portant sur protection environnement ya ville na biso ya Kinshasa. Lelo tokutai na ona ka ya flagrance tokokanga yo te mais toye juste pour na ko sensibiliser yo pona mbala ya sima ozongela yango te batu pe bakotala biso bandeko mususu soko sisi komela mai to ji na yo zwa bouteille tia na saki ou bien na mutuka na yo oke kotika yango na ndako mbala ya sima soki tokutani na yo tokokanga yo tomemi yo na bureau na biso okozala auditionné devant un OPJ ou ko entendre yo pe bakokatela yo mbando na yo oyo elongo bani na mbeba osali lelo totiki yo kende mbala sima kozongela yango lisusu te. Message de l'hôtel de ville de Kinshasa.